Salut, bonjour. Bonjour à tous les abonnés de B52, la mignonne officielle, voilà. Moi, votre humble servante, Maman B52, je nous dis toujours que vous servir, c'est mon devoir. Voilà pourquoi, ceux qui a koloba ezali, en tout cas, na hésitaraté, na yaka ko partager, et l'ongo na bino bande konangai, batu o bo pesa biso penza chance, bo sabona, awana kati ya B52, la mignonne officielle, la grande famille, grand merci. En tout cas, je dis des grands merci. Na batu surtout au baza ko s'abonner. Bino nyon surtout au baza ko s'abonner. En tout cas, je suis de cœur que mon Dieu puisse vous bénir. Nzambalo la apambola bino amona bino parce que musala o tozo sala. Ils ont rapport na biso morote parce que ceux qui kaka biso moko ndechen o ezate ceux qui peut biso to na élément to matière te bino pe bokozwa matière moko te malgré ba place mususu boyoka yoka na bino mais façon o mama B52 aoya kolobela ezandenge moko te na façon oyo mama Esther MM to akoya kolobela. Un grand merci à vous, en tout cas, que mon Dieu puisse vous bénir. Famille du beau tas de partout où vous êtes, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Ba Pécha Lover, ba Dinachou, Nzambalola, Amonabino. Toye lisusu lelo, méritocratie. Le to beta non lisula méritocratie. Et puis non tche la bino pe vidéo moko boye maman Marie-Jeanne Bololé à lobby. Ba abakouk batikaye. Azana niveau ya mamste botika ye andimi azane na niveau trop bas botika ye na otie la biso vidéo wana mais tout beta na no mom ke lisola méritocratie ye bisanga yo mutozo landanga. Qu'est-ce que tu as compris depuis film o ebandi tina ndelo bi totala ki 9e épisode na biso o comprendre nini Ada sepeli singa lobile Davina benge na ebise bino Davina aozongisa nini trouswana parce que vous savez dans la vie mutu nyonso tout est aza babenga mamba nani na français mutu nyonso tout est aza aigri voilà mutu nyonso tout est aza na envie mutu nyonso tout est aza na matalana dans la vie eza na batu oba na comportement ya Davina apwa jusqu'à nos jours d'aujourd'hui tegrale ki na zo ebise fongola kaka totala le sous lo comme malongo eza na kati mais Davina bi non je ne peux pas le faire je ne peux pas surtout bato basala na ba place publique biso banda ezaki ozosala boye omoni la ozokomba mpe boye ozoclean boye omoni telefone omoni mwa chaînette bokende nango na office échange elo te mais lelo oyo ekomela biso tomoni mwa telefone iPhone 15 iPhone 15 obi nzambe oyo lipamboli nanga so Davina garde mbongo wana est-ce que lipamboli bénédiction ya mariage alinga azwango na to précipitaka nzambe te na makambo azolinga salela biso to précipitaka nzambe te. Notre Dieu c'est un Dieu oyo asala makambo oyo eza kolekela makanisi na biso asala makambo oyo no pona osepelisa yo mutu mais mona intérêt na ye eza na kati monde oyo la famille nakosa bino te mokilo toza eza mokili ya intérêt. Nzambe si atinda mwana na moko son fils unique Jésus-Christ de Nazareth pour azala abaka manekulusu asa un intérêt liko na biso son intérêt c'était pour que nous puissions être sauvés to benga mabana na ye c'était ça l'intérêt de notre Dieu yango na soki to sa makambo ezoko kokanisama na posa ya Nzambe te ayoka rapasi parce que il voit que peut-être asala kilika moko en vain. Méritocratie, la grande famille était à biso.
et enseigner biso ezongisa biso na ba makambo deux oleka sur les réseaux sociaux yo lingi kaka okekoloba mabe ya batu po batu bamonaka yo mutu malamu yo lingi kaka ovandi na kwe moko boye obengi mutu entele ebi kutu osilisi na mutu oyo ozwi phone mususu kutu okoti na réseaux sociaux ozwi ba faux compte osali oke na page ya mutu ofingi oke na abo olobi likambo moko ya mabe parce que biso les Congolais la grande famille de B52 la mignonne officielle nous devons savoir une chose que Congolais ce que le a créé le likambu eh au salon kitoko en plus on peut na former ayi on peut na boy chu a pesa on forme likambu pe vandi batu pe bayoki pe badimi mais quand muto aye na likambu ana lokuta nda yeba ke likambu na ye na ngozaki lokuta mais epesi méritocratie belle vie qu'on dit la patronne. Bravo. Et puis un grand merci pour na musala qui toko au bozo sala. Quand je dis bozo sala, je vous vois vous, belle vie qu'on dit la patronne, ensemble na ba collaborateur na yo. Parce que na kati ya film na casting, so ba pesi mutu film a incarner ngo bien te. Message est passé penza te. Mais so ba pesi mutu rôle, nde ba pesi d'Acosta bo mona ke a obeta ngo penza. Nde ba pesi tegra bo penza rôle na ye. Muto azana po ya tegra tant à se retrouver. Excusez-moi, a otala babi mais obenanga iti. Muto azana po Elena nengaza muninga malamu au conseil Linda malgré Linda mutu est pété mutu est ça bien te mutu ana pa ba nga na sala malamu tikana ko ba sa malamu mutu azo jouer rôle ya Linda Cote a otala babi donc Linda makamonga na sala Linda no sala ta sort na pourquoi parce que a incarné rôle trop bien la grande famille bato ya boye mutu ya boye loko la belle vie qu'on dit la patronne. Pourquoi pas demander à Dieu à bakisele sous mikolo belé pour osunga biso population. Et si peut-être mes parents sont belés, les autres, comme on a ba vidéo sur les réseaux sociaux, surtout mes parents bazo fel, mes parents bazo biso natango akala, ezalaka boete, ezalaka boete. Mais à travers ma film oyo, ezo sala c'est que batuba meka un peu kozonga na nzela, batuba meka un peu kozonga na droiture. Toke na vidéo non même la biso lelo. La grande famille de B52. Nasoche la bino maman na biso Marie-Jeanne Bololé. Alobi a lingi na ye te bochikaye. Elle a expliqué. Alobi a yebi ki azana ye mutopamba. Pourquoi papa chéri jibem pia na binadam. Botika ko compare ye mam saza njoko mam sifo lukele ba njoko parce que bitumba ba njoko batu balanda ba fourmi na ba kimpukunya ba kota ka bitumba ba njoko te pourquoi bo kitisa mams na niveau na bango batu pourquoi bozo kitisa mams na niveau ya Luna pourquoi bozo kitisa mams boya bobeta masolo a filme bobeta masolo ya makambu ya kitoko ndeko na biso si la bisalo azo sala botika ko include ye botika ko sangisa ye na makambu wana parce que ye azata kunate et puis age na ya lobi eza ya ye ayebi batebele abeti sete abeti mbela na ya gabi Abi makamususo yaza nango so loba ezala scandale mais c'est tellement que c'est pas son genre. Ah yate po ya loba makambwana. Donc ma grande famille de B52, je vais nous laisser suivre cette petite vidéo avec notre maman Marie-Jeanne Bololé a meki penda ko loba penza parce que muto a pema na sali peka muto azate. Muto a pema na skata li bluso azola muto azate po so ate qui azati donc azalaki libre yako s'exprimer yako loba oyo ezalaki katinaye. Abonnez-vous massivement ici chez B52 la mignonne officielle déjà 15h30 heure de Kinshasa film na biso 16h30 pardon heure de Kinshasa film na biso méritocratie et kolekawana tokomona lelo sort ya Linda Cote
tout le monde sort. Il y a papa n'a pas turbo parce que turbo venait par de choses à partenaire ou quoi turbo. Il y a vous savez la grande famille dans la vie, il y a deux fois. Malheur est bien. Parce que dans malheur, dès tu vas déterminer ma vraie ami na yo. Pendant le problème, pendant situation qui s'est passé na vie na yo, au découvrir qui est qui. Il y a une circonstance sur Bibli et le banabiso. Nous devons rendre gloire à Dieu. Parce que nous avons besoin de likambo, que nous avons qui ça, B50 na épreuve oyo pour que lobby à la mur. Nazo qui ça Esther MM na likambo yo, nazo qui ça Jemima Mavungu na likambo yo, nazo qui ça Christella na makambo oyo pour lobby et servir mutu mususu peut-être yemoko peleson. Donc, la grande famille de B52, je vous aime de tout cœur. Merci pour vos abonnements. Non, on a 5 ans qui tirent le 31e jour anniversaire. Mais non, on a déjà tiré aussi sa semaine. Tout ce qui s'est dit d'abonner à Bisso. Merci Nabino. Puis félicitations Nabino. Parce que so binoté, tu as ma place to zati. Nzamba pa mola bino. Un grand merci à Belinda Candy. Les belles vues, la patronne à la poutine de l'écriture. Le quoi quand on tike la bateke kasi écriture, c'est belle vie qu'on dit la patronne. Je profite de l'occasion aujourd'hui, c'est le 9 avril pour souhaiter de joyeux anniversaire à Audrey Mbiye Ntumba, ma fille chérie, 12 ans déjà d'âge, ça c'est fête. Lelo toko ya toko kata kek toko bunda toko beta musique toko bina nenge kakezalaka. Audrey Ntumbambié, merci beaucoup. Joyeux anniversaire à toi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tout la maman Marie-Jeanne Bololé. Et puis on se retrouve à la prochaine. Gabriel na boy na ngai. So luka mutu po tam susu atikala na makambo ele kaka kyo po na ye ngai te na boy na nga. Na evitaka yo makasi na boy moni Gabriel Bolembo na boyi na ngai. No so na yo pona nini yo luka ngane likamkwani po so ngabi to so na yo to so na bandale loti lobby. Oya solo. Nzambe ka papa bofana sama bele. Mino osala ngote. Nana babokilo na basemeki. Gabi pas na basemeki na babokilo. Ye basemeki na ba message ba mona tia finga kasala bo ngai na okokana ngai te. Na okokana ngati ya solo. Na boyango à plusieurs reprises mais na ebité pourquoi sala kaki ngai. Na yo capacité non yo capacité na obela nga attention ti lo ba devant monde na boyi bande kwa Gabriel bana na ye ba yaya na ye batabima boyi sa Gabriel Bolembo na boyi nanga na zana na problème na ye taluka na makampona nini atika nga na krechaka ete na lo bane lo côté ce qu'on passe yango ya nini so nga na zana nga bien boyi na boyi nanga oye bisa enga na boyi na nga na olanda na makamnete banda kala sala na landa na boya kananga nani nene botai ye bisa Gabriel Bolembo na boyi na nga mikolo ko mi bongo nzambe na boyi na nga popo nini nga na solanga libabe na solanga sumbela maloba mabe yo muto sanisaki yo muto lobaki na muto mabe ayoki mutapasi na bu kamera ezotalanga oui to kamera ndenge to lobanano ko se le dise mon pe bolinga pe kokita sila po ani ponga na pe mutase nani loko tena mutase bokita ina tega bokita ina bato ndenge na ndenge bokita ka epona nini wa maele te bazoba wa maele te bazoba wa maele te bazoba mitu ezosala te bokende scène pepe c'est gratuit te bokende scène pepe c'est gratuit omoninga na evita trop na tanga komba mams na evita trop mais boza bato maboma boliaka na fulu nzela na bineza ya triangle campus bokei kuna na scène pepe osali mission na yo na tala akute na yo tam suna yo kaka masole pa bato. Mais comment songa na sali ya Gabriel ande mission nanga nga bomana ba tout soki yaza kosa bomanga te yeso na kosa bomanga abomanenga te ponga zanga na pom na ete nga bomana ba tout soki yaza kosa bomanga te yeso na kosa bomanga abomanenga te ponga zanga na pom na ete balobi ya lukanga na makambanda kala menga na kipana ngai te na ba te pourquoi
ayebi ke na evita ye lelo te banda kala na evita ye kala mais trop pourquoi makambo minene oya yebi ke nga kutu na makambo na ya minene soki ezaki yenda etale yango me nga ko sala ngo te makambo minene oya yebi ke nga kutu na makambo na ya minene soki ezaki yenda etale yango me nga ko sala ngo te makambo minene oya yebi ke nga kutu na makambo na ya minene soki ezaki yenda etale yango me nga ko sala ngo te bolingi ka kokitisa ye na mona apo ndire mamsipe na ebite so makambo so a comprendre ngo e pona ko sa ba te pourquoi so bolo ba makambo na bino tam so bobo tsaka komona nga bolingi okite po ani ponga na niveau assez pour ka to zanga na ndenge moko est-ce que nga vraiment na ko vanda boye na banjo sele mission kana kombo ya bato bo mita mabe bo bata maboma boliaka na fulu bokolia na fulu tito comme fin 2025 jamais na vie nanga mais na éviter pourquoi alanda nga na éviter bon bien sûr na étoile mo eboyaka yango wana mais ngai na boyi nanga bala baki o Marie-Jeanne na boyi nanga bala baki o Marie-Jeanne yo mto pesa mutu passe na boyi donc nous sommes beaucoup éviter pour un problème mukile ko mga pa ngai yo Marie-Jeanne ta sone seke na boy vous avez un problème là ngalinga olande te da na kope olande te ata yo moko c'est pepe na kilanda e vraiment oza sir mais simba te ba otanga siko wapi sina landi siko ngana toza ni mama moko ni papa moko ko soye wapi ngana botami na clinique quinoise na ebite so ya botami wapi omoninga je monte tap omoninga je monte tap qu'est-ce qui se passe avec ton âge 45 ans 45e anniversaire bientôt là na moni tomboli ba monsieur belé oh balola miss ala nenga ba omona souple 45 ans d'âge ya 45 ans ebomi mokili oh bango lokola bakata ba 10 ans na mona ba passeport mususu na mona ba passeport ba onga bi nini etali yo tenga bi oyo nini atuna bango bi oyo nini nakata passeport akati 10 ans akomna combien ye moko la conductrice mutu commandante de bord oyo aza commandante aza mama commandante asimba baton donc tellement ye ba coaching ne soka coacher evandaka po eza mosu ako coacher pe omona esimba te esko so akoche ezwaka donc nde yango esengaki feza po omoni le boza na mutu mayele parce que mutu nyonso ezalaka eutaka na mutu so mutu ebebi nyonso ebebaka soki mutu ebebi pa nyonso ebebaka siko tema Bellevue aza na une tête bien faite l'air azocorriger azocoacher evanda tango mokili eboyaka nde tango lola etatolaka ye tango mokili etolaka nde tango lola etatolaka ye comprendre tango mokili elobaka showbiz ekosimba te nga naza dedans ndeko kuna mpe aza dedans yo kuna mpe ozali soutien ba l'union fait la force siko en plus pe salité eza te donc ezali kambo ya salité salité nde ezalaki te salité ezalaki te microbe eza te sans microbe babauti Côte d'Ivoire mais oui événement nde yango wana il faut ba surprise ezalaka il faut bato bauta Côte d'Ivoire bango bato ya Côte d'Ivoire bengisaka bato mais pourquoi pas kobengisa bango pe sans sponsor na comprendre le roi la sponsoring exacte nde to mona bata ba cacher parce que omone ka muninga na bino te bela omone ka muninga na bino te sold out Marie-Jeanne Bololé madame Bellevue madame Sila na nyosa na ba témoignage to ba bien fait ebele na bango mibale na na éviter vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino
ezali Mama Joséphine, Mama Zozo, na yelibino solution. Oyo ezali solution, ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout o ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza la malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie. Olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo eza na ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé eza na prité. Santé eza na prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Mama Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh nalela la mignonne. Botika nalela bébé. Oh nalela. Kina sala mignonne bongolia mo zero. Lobezala kina 10 senando yo bongolia mona 1. Yango zo pesa posa kozongisa nga bébé na muluma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture nte.